Basi ya poto baleki basi ya Afrique. Bandeko mibali bokima te boya. Nazoloba likambo ya kobala. Na yebi bozala kalme na kokotya bino na mobulu te. Na kati ya Kinshasa na Afrique basi ya bien mpe baza na bango. Me nazoloba basi ya poto baleki bien ke basi baza na Afrique soko lingo bala. Kokima te ndeko mobali. Naza ndeko no mobali. Yokanga ebandeli ti suka. Nalobi bien. Na Afrique pe ya bien bazali. Me basi ya poto baleki. Nazo detaye yo. Zala calme. Soit position. Eza pona intérêt na yo. Olingo bala no? To lingi ore bala. Olingo bala sika. To so bala olingo bala. Ndenge moko. Basi ya poto baleki. Naba oyo bazala na libala. Bakabwana. Ata bengana mobali. Basi ya poto baleki. Landanga zala mailembe. Ndeko mobali. Nakotia na nkelo te. Oh. Zala calme. Entre nous les hommes. Entre biso mibali. Toko sorola te. Soki likama malamu yali. Nakoso anabino te. En plus nazolobela libala. Mutoko zane tiliwa. To mutoko zane tamulai. Ope yozoluka. Alors ngane lakisa yo. Lokwa na bandi kolobaka kake basi ya poto baleki. Oningo silika. Oningo telema okende. Yokanga. Pote ba papa ba mama bandeko. Pote barando na barandonet. Pote patoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko mibali na tangu ya kala basi Afrique balekaki basi ya poto. Me oyo ngana koloba eza mokola lelo te. Banda to kota na année 2000 tina mokola lelo na sali kalikil ko banda 2000 ti mokola lelo basi ya poto bazali bien. Soko so luka libala soki boza 100 bozo luka libala 50 bake na Afrique baluki basi na Afrique 50 botikali na poto boluki basi na poto oya kozwa mwasi na poto yende mutasali choix ya bien 50 o bakozwa basi na poto bango nde bakozala ere na couple na bango 50 o bakenezwa na Afrique bango mingi na bango bakozala malere pe bakokabwana. Na tangu ya kala nde ezalaki avantage ezalaki na Afrique. Na poto ezalaki soko zwi mwasi risque. Na Afrique soko kezwa mwasi oza na assurance. Mais lelo eza bongo te. Landanga indeko. Basi oyoyo toza na bango lelo na poto basi bazali ebele. Bakoka pona mibali o bazali ba homme seul.
basi bazali ebele bakozala pe ebele pe eloka bien bakolinga yo kaka na bolingo majorité na bango bakolingo na bolingo basi ebele o baza koluka pe libala relation sérieuse bazali pe na mikanda na bango misusu pe babotamawa misusu bakolawa misusu baya koya me bango nyonso bazali mingi majorité na baposition na bango ya bien balukaka kaka relation sérieuse même aza na ye na mbongo te même afutelaka studio même avandaka pa baparent même avandaka pa copine ntango aza na mokandani to aza kaka na poto ezali avantage mpo na kobengisa mwasi na afriki te wana ya problème te ata voyage ekoma pasi me eza problème te soki ekebala kuna mwasi akoya me naza koloba basi ya poto mpo basi ya poto bazali bien okozala bien difficulté oyo ekotia yo kaka na mwasi ya poto soki mwasi ya poto asala deja ndako na ye nekola bana kuna difficulté kaka ya kodeplace na kokende kota moninga wana nde ezalaka difficulté mais soki bolongoli difficulté wana bobalani bokomi ensemble en tout cas osali choix ya bien pamba te mwasi ya poto ntango bokosolola akokosa yo mpe wana eyebani makokosa yo moke par rapport ya mwasi Afrique mwasi Afrique faut changer image faut kosa yo pona intérêt na ye akokosa kaka ye moko te bakokosa yo na bato ya quartier na bango na bafamille na ye voire même na bandeko no bakokosaka yo pona ye donc mwasi oyo kokozwa na Afrique okokokende kozwa mwasi oyo yo yebi te okotikala mpe koyeba ye te na kati Afrique kaka na poto nde okoyeba ye eza te baza lokuta ezali nde na kati Afrique lokuta ekoma makasi tout d'abord na bafamille na biso okeluka nokutu mwasi te eloko to kosala atotindeli bango eloko mpo na intérêt na bango moko bakokosa yo donc kokosa ekoma lokola mai edevelopa kokosa avant l'an 2000 ezala ndenge mosusu mais après 2000 kokosa ekoma automatisé ekoma mode ya vie sikotala yo moko atobali na église atobali na théâtre atobali na bachroniqueuse atobali na paka juma okebala lokuta babombeli yo makambo ebele me mwasi ya poto lokuta eza nango me moke ata bombeli ye makambo azobanga koloba no okoki no mpe koyoka yango donc okoyeba mwasi oyo ozobala aza nani donc akomema lokuta penza mingi te lokuta ekozala me moke mpe bolingo mpa na yo akopia makasi pamba te yazoluka relation sérieuse
Tango amoni yo, asepeli na yo, yo po sepeli na ye, majorité ya basi ya poto, bala moko azozela kaka bokende, bisika oyo esengeli, pe basepelaka makasi. Nalobi bien ezala na nabali te, ezala abala, bakabwana mobali, ata bwaka mobali biloko na fenêtre. Yo soko ye. En tout cas, akoza na mutema moko, asala liso erreur te. Tout d'abord, tango komi na yo, tango kaka yo lingi pa sepeli na yo, azo sambela ye moko, turo vraiment, aza na tan erreur moko te. Nzamba pese courage, akoka kosala lisusu, makambo asala kite. Pe mobali, vraiment, ye pa continue kolinga ye, nzamba batela bango bolingo yo. Donc, moi sa poto, ako priye na ndenga solo. Ato moni ya beti 2000 angina bière. Tango ako kota priere kozala ya solo. Moi sa Afrique, ato moni ya Amerika amai. Abimi na veye, ako mamilo kolo kuta. Pe priere na ye, kolo tango na oke na poto, na kotosa. Tala ba pasio eza na Kinshasa, mobali batabebisi mbongo na meminga kuna, tango na okoma na mboka wana, papa te mama te nazakaka na ye, eza nango mboka ba mindele, batu na kokuta kuna na yebi te, na kopia bango confiance na nini, kaka na mutu a meminga, ya kosunga ngai, a partir na ita na kokende, ngape na kosunga famille, ya mwana kolo. Donc, akoloba pe bongo, akozape frank de bongo. Mais tango akokoma na poto, bato kaka ya lobaki ba inkoni, bakomi ba koni koleka. Likambo ya boni bien te akoyebisa bango. Soko tunye oyebisa bango pani, baza bato to message na bango na église. Baza bato to na bango, to kuta na ba fête. Baza bato yo mto laksaki nga bango. Na lobi te basi nyonso Afrique baya bongo. Mais ebele na bango batikala modèle akala te. Eza lelo te bandeko. Na moment oyo se kokisi ba 22 ans, ba 20 quelque, basi a poto si ba koma bien, ya bien pona kobala, mais mibali, toza kaka na kokanga misu, toza kaka na bakanda, pona nini, mwasi wana abwaki mobali, biloko na fenêtre, mwasi wana aboyi mobali, mwasi wana atrompaki mobali 2 fois, pa bengani mobali asala vi na ye. Tokangami na wana. Bandeko, mwasi oyo asali mabe na poto, na oyo asali mabe te, nga nazoyebisa yo, baza basi ya kolinga. Yo kipe yo sikoyo na mwasi yango. Soko kolinga oyo nasala mabe te, yo kaka kipe yo na mwasi. Soki oyo abengana mobali, atrompa mobali, asambusa mobali, kobanga na ote. Soko sepeli na ekende, soki ya sepeli na yo, zala sir, boko kende, musika. Kokanisa te oyo asalaki na mobali wana kosala po na yo. Po basi wana, baforsaka makasi na kata motema na bango, tango atikali ye moko, asala lisusu eseki te. Tango akolinga yo, akolingo po na poto te. Azaka na poto. Akolingo po na mukanda te. Azaka na mukanda. Nzala akufaka te. Ndenge aza wana femme seule, akeneke pe église, ataka pe mabonza.
so ba kende na église te amelaka moko na ye soki pa lambi atindelaka ba voisin biloko ata ba ko changer ayambaka pe bapaya pa na ye balie basepeli à vivre la vie normale. Kaka nde aza na besoin, aza na posa, alingi vie ya couple. Alingi aza na protéger. Alingi aza na mobali. Yango yo ndeko mobali. Mwasi ya poto okozala bien. Par rapport ya Congo. Donc, likambo nazoloba penza, nazosenga na bana mibali, avant ozwa makanisi okende bala na Afrique, tia makanisi no na poto. Bato bakokende bala na Afrique, ezande basi. Na tango akala, ezalaki mibali bien, kende ko bala na Afrique ke na poto. Mwasi bala no na poto ko kende na Afrique te. Mais l'époque lelo, mwasi nde eza bien akende bala na Afrique kala na mibali ya poto. Mais yo mobali ndeko nanga mobali azosala émission mpo na yo. O nazoloba no eza réalité. Nga na yebi poto avant l'an 2000 ans, na yebi poto après 2000 ans. Na tous les potos nazala na bana basi ebele. Nga vi na nga na poto na fréquenta pe ba oba fréquenta nga misi mingi basi. Même oto sana bango makambo mosusu basi kaka. Donc, na yebi mingi ya basi. Ndenge na lobi na yo nteko mobali ezali bien po na yo ozolandanga. Tango ozokangisa mbongo, ozokalikile mwasi Afrika bala ye, bongo ya, eza nango facile po ya, problème eza te. Eloko ngala kosenga yo tala nde basi ya poto. Basi ya poto futur ezali. Basi Afrique faut trier, faut wungula, oyungula. Poko mona no kaka te. Ezali kamba chance. Ezali toke beta loterie. Mais basi ya poto eza loterie te. Bala na poto. Mobali nyonso zolanda ngai. Bala na poto. Basi bazali bakoka. Baleki kutu ebele. Basi baza en vrac. Pe na basi wana nyonso. Fitir na yo ekozala bien. Ozwa mwasi asambelaka. Ozwa asambelaka te. Ozwa amelaka. Ozwa amelaka te. Ozwa abala. Ozwa abala te. Oya divorce na zoloba. To abengana mobali, to mobali aboya ye. Okozwa kaka mwasi oyo, bokosala ne vi ya solo, bokokoma ti bakoko. Chance ezali ebele na poto. Pona yo mwana mobali. Avantage na mapamboli eza pona biso bana mibali. Likambo etali bolingo. Bisika ekomeli biso ekomaki deja. Mais biso mibali toza borgeye. Likambo esali muninga bokangami nango, bosali réunion, bokende na bar kaka likambango. Bokende na terrain bar kaka likambango. Bokende beta pemi kaka likambango. Bokende na adimira bobeta makambo ya bakama match
soki boganye kaka likambango lisolo ya mwasi moko to mibale to misatu babwaki mobali biloko na fenêtre yango bokotambola nango bodekuraje mibali bani babala bokotsa baninga makambo ebele na mutu ale bato nyonso bakende talisa Afrique po bandeko ebele bakende balaka na Afrique bana mibali bakana na bango kokende Afrique te kaka bamaloba oyo ya muto babwaki biloko na fenêtre yango nde tokopanza partout ebebisa moral ya mibali mosusu mwasi ata bwaki mobali biloko na fenêtre ata koselaki ye makambo ata asalaki ye nyonso anyokoli ye azwaki makangu mpo mobali wana kende alingaki liberté me sikoyo ntango mwasi yango alobi ke azoluka relation sérieuse soko olingi ye zala sir bokokende bien parce que basi wana ntango adeside ya solo mpe aza kosuete teke makambo elekaki esalama lisusu aza sincere na ye moko abando banga bolingo bosali sikoyo ekabwana kaka bongo akobanga deuxième chance to troisième chance oyo azwi aya komema ngambo abando mona na poto ndenge basi baza ebele baza na libala te abando mona mibali oyo balulaki ye oyo balingaki ye na oyo abomelaki libala nzoko asalaki erreur libala ya bongo te yo sikoyo ye alingi yo mpe omipesi na relation sérieux ya kolengela bolingo koleka yo me soki yo ke na Congo yo mutu kolengela mwasi koleka mwasi mpo ntango kokalikile distance okei na ndenge oye na ye na mokili emoni oyo na mwasi awuti Afrique okolinga olakisa bango mwasi Afrique aza bien okolinga obatela ye lokola liki okosala makasi ebele mpe ye oyo nyonso asali mpa na yo eza lokuta akosikosi yo sikoyo na poto nde akobandaki mutu asika ata ntango akokabwana yo soki akoregrete me na moma wana ntango ye na ye azomona wana elaki shwa ya Afrique na poto akokosala makambo mosusu meme ata azomona oza bien mazomona ozofrene ye fo asalisa famille fo asala boye bazokonte na ye atikaki na Afrique kuna bazoteka baterrain na ntsele ye soko asomi baterrain misatu baokesala bilanga batie ma machine ya fufu ekokende bien mena yo po asala yango ekosenga 10 ans wana mama nesa kufi wana baleki nde bakomi bashege miso basente bango akomona makambo ebele bango nyonso te me ebele bakomona bongo yango ndeko mobali ngaza ndeko no mobali awa na poto difficulté ezala kaka na mwasi oyo ainstalla ndako ne bien aza na bana bakendeke kelasi to bana bakola yo mpo oza na mosala no na kote na yo mpo na kose deplace yango nde ezalaka mikakatano kolongola mikakatano wana soki elongwe nango likambo mosusu eza te baoyo mpe nano babali te bazali ebele baoyo mpe bajeune balingi babala mpe siko bazali basi bazali ya modele nyonso
pe basi ya poto bango nde baleki. Ndeko mobali atoko ndimela ngai te vanda kanisa. Koyoka biyoka yoka wana te. Kokipe teke mutu boye babwaka ina ndako. Kokipe teke papa robalo bakai babete coup de sabot. Kokipe wana te. Kipe yo. Pe ngai mutu nazoloba na yo. Nazoloba no au contraire te. Nalelaka pe te. Po babengana nga na ndako. Naza pe contre basi babengana na ndako te. Pe namoni bango teke bakoko sala fitir na mobali mosusu te. Bako sala très bien. Yango na lobi ndeko bala na poto. Luka mwasi na poto. Eza mapamboli bandeko mibali. Na kalande basi ya poto pa na bino bazalaki risque. Basi Afrique bazalaki mapamboli. Pe mingi bazalaki kokende zwa basi te po mikande ezalaki te. Telefoni pe ezalaki talu kokomaka baletre. Mais lelo oyo ça fait longtemps banda 2000 ans. Chance se kende pa na bino mibali. Basi bazaleli bino ana poto. Okokoma pe baletre te oyo eumelaka mpona kokoma. Telefone ezali. WhatsApp ezali. Batransport en commun ezali. Bamutuka ezali. Lelo ekoma ebele koleka na ntango wana. Baavion ya moins cher ezali. Partout en Europe, ti penepene na yo, basi bazali. Bandeko mibali eza mapamboli. Eza mapamboli. Yango nga papa robo. Nakoko tika bino bongo te. Mapamboli banda kala. Nayokaka bino ka bosali groupe. Ko kritike mwana mwasi moko. Pa boyi mobali na ye. Pa komina makangu. Ale boko moloba ya Congo nde. Ya Afrique nde baza bien. Ya Afrique bazala nde bien na kala. Lelo oyo. Vi na bango nyonso lokute koma normal. Kanisa mwana mwasi. Na ba parent. Na pays mobimba. Lokute koma neti kilitiri mobimba. Yo siko na poto kosaka na yo. Me okosaka komi kilitiri te. Okende bala mutoyo. Nyonso eza lokuta. Donc, po bokoma bokoko. Eza kaka chance. To ye. Adapte na makambo soyo. Oya komona sika. Mena poto. Chance ezali ya munene. Oko force mingi te kaka bolingo na mwasi na yo. Kaka relation sérieuse. Kaka vi na bino ya couple. Esili. Bandeko. Mibali bondi melanga. Afrique etikali po na basi. Basi ndefo bakendeka Afrique koluka mibali. Na poto awa. Chance eza moke. Me mibali bokende na Afrique te pardon. Na poto mapamboli. Na kobenga ngutu chance te mapamboli. Bozali kopambwama. Bozali beni. Bandeko mibali bondimelanga. Na kotia bino na libulu te. Ba oyo boza na bango wana na terrain. Ba oyo boza na bango siko bozotonga la bri na bwaki jani na libanda. Ba oyo boza wana bozotonga mwasi moko voisin na yo abengani mobali akomo bima soki na nani na mibali misatu mbala moko bino nde bozo bebisa baninga bozo kotsa bango makambo yo babanga basi ya poto etanke bazali beni mapamboli yala nango abanda kala
Banda to kota 2000 ans. Tant que c'est la fin du monde. Nzoke elaki fin du monde te. Elaki mapamboli po na mibali. Mais bolingi na bino komona te. Bolingi na bino kotala te. Kaka en Afrique. En Afrique de plus en plus. Bazo koma mabe na mabe. Bandeko mibali. Kana lobi na bino vérité. Bovanda bokanisa. Chaque fois que vous avez ndeko mobali, abangisi yo makambo ya basi ya poto kolanda te, landa onga na zoloba. Komeka no pete ke neti bamekaka biloko, bana penza sérieux. Soki po bokosala nano mariage te, bovanda ta ndako moko, bokomi couple. Basi ya poto okozwa pe di cœur. Nalobi bien, mwasi nyonso. Ezala asambelaka. Ezala asambelaka te. Ezala amelaka. Ezala melaka te. Ezala alobaka te. Ezala azalaka monoko. Mwasi nyonso. Tangu azoluka relation sérieuse. Yona ye. Bolingwe bandi. Pe simbi alingi yo. Yo polingi ye esele. Boko kende musika. 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 Bolingo ya kitokwa via couple ozoluka. Yana unkakawa. Sepela. Sepela ndeko mubali sepela. Na fongoli o misu. Kolanda bawana te bakanga ko misu. Ba jaloux. Ba jaloux bandeko na biso basi. Mambi lo sako e. Motamboka na ndenge ne mobola pe na ndenge ne membiso so balabala ka moko. Mambi lo sako. Yo boya famille oninga ba camarade, mais nataka likambo koluka famille. Mambi lo sako. Mokili ki yungu yungu tambo ya mokili mona makambo soko tambo te ko mona makambo te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fanny sur Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fanny sur Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne na chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.